Ingeta, 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 bokota, bokota, bokota. Bokoto, 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 la famille, dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo, kolala, kolamukana ya moto, moto, kolala, kolamukana ya koinda, inda, kolala, kolamukana ya kobeba, beba, sava inda, ezo inda, eza ya koinda, nandenge moko ya somo, pinza, mingi, makasi. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, salut, chers Bouchou, salut, chers abonnés, salut, chers connaisseurs. Salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Boudjou, chers abonnés et chers connaisseurs, yalelo toye lisusu bandeko nanga ka ndenge na yebisaka bino soki ya koloba ezali ezalaka toujours et encore musala na biso ya koya koloba soki pe ya koloba ezali te, en tout cas de mon côté to de notre côté tokovanda année ya sika solo ya sika agrandissement des troisième jambe kimobali esalaka te mpe eza mokie mama azosepela te na mbetu na gavke elamu mpe feti ezongi bamama mpo na baproblème ya mabota myome fibrome trompe kis règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi to mpe alalaka te tozali na solution na gavker mpona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya pamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo mpe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to mpe externe yoka na 2 jours ya pamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to mpe obésité gavker kolo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé mpe injection na gavker ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel mpe esalemi na baplan na baindustrie ya Allemagne mpe Angleterre na gavker okosepela. La santé n'a pas de prix, la famille. Kande na yeb sarabino, batela santé. Soki oko batela santé na yote, mutu moko te, akotikala ko batela santé na yote. Eza toujours ya motuya, eza toujours ya malamu en tant que mutu. Koyebaka surtout ndenge nini ya ko batela ka santé na yo. Good news, bonne nouvelle, sango ya malamu la famille, abari njema. Gavker aye na ba solution ya kitoko, Gavker aye na ba solution ya makasi concernant surtout et encore makambo ya mabota. Pona bandeko nyonso o bazotungisama na oyo etali makambo ya mabota, tosengi na bino bobenga kaka Gavker na lombangu kuna ba solution matakita, ba solution ya kitoko pe ba solution ya makasi ezali na ndenge moko ya kitoko. Bandeko nanga soki okoti sika na chaîne na biso ya Étoile Lune Inès TV kande boyebi bo s'abonner massivement. Tango bozo s'abonaka bongo bobosa na pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que à chaque fois que Étoile Lune Inès TV akobanotiaka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Voilà. Lelo toyeli bino dossier, toyeli bino makambo, toyeli bino affaire ya pasteur Denis Lessé. Oh biso nyonso tobengaka les prophètes de la nation. Qu'est-ce qui se passe bandeko nanga na Denis Lessé? Bandeko nanga toyaki tolalika boye tolamuki na ba dossier, toyaki tolalika boye tolamuki na ba situation, tolalika boye toye kolamuka na makambo ka ndenge boyebi. Kongo na biso ezangaka ba problème te, Kongo na biso ezangaka ba makambo te, Kongo na biso ezangaka ba dossier pe ba situation te o. Kongo na biso ezakaka Kongo moko ya makambo matakita, Kongo moko ya ba dossier
na ndenge moko ya somo penza mingi makasi. Lelo bandeko nanga toye na dossier, toye na affaire Prophète Denis Lesse bandeko nanga, prophète Denis Lesse nde likambo, prophète Denis Lesse nde dossier, prophète Denis Lesse nde situation, prophète Denis Lesse nde affaire bandeko nanga na ndenge moko ya somo. Toye komona film ya sika ya ye moko Poutine de l'écriture la patronne na Belleville kandi ya ba Belleville mwasi nzambe bandeko nanga. Awa film na ye ya sika mon église toye komona présence ya papa na biso prophète de la nation Denis Lesse. Alors eye kotungisa mwa bato ebele kande boyebi déjà congolais alingaka na ye kotika likambo te. Congolais soki amoni likambo alingaka toujours kokota na mozindo surtout ya dossier wana. Alors ba congolais ebele bayaki kotuna biso kande boyebi biso toza bapanzi nsango, toza batu oyo kenon soki likambo ezali tokoya toujours na lombango. Alors batu baye kotindela biso mwa ba quelques messages pour na koya kotuna biso mama Etoiline sikoyo komi ndenge nini tomonaki awa Denis Lesse azalaki na makambo ya koyemba abimisaki nzembo na ye wana ya pétage. Et après awa tokomi komona ye na ba théâtre eza lisusu nini Denis Lesse akomi kokota na makambo ya théâtre to eza ndenge nini. Voilà yango bandeko nanga ngape na memelaki bino na côté nanga bino pe de votre côté to essayer na nuko sala analyse ya dossier oyo ya situation oyo et surtout ya makambo oyo parce que eza mabilongo mosusu oui bien sûr tokoki na biso kovanda kimia tokomona ngo normal mais eza na baka mosusu soki bandeko na biso mosusu basengi intervention de notre côté tokolinga toujours to ya kosalela ngo analyse to ya kosolola to ya komeka kosala o nyonso esengeli to ya kosala ezalaka toujours bongo. Alors na dossier ya Denis Lesse le prophète de la nation lelo toye komona ye chez Bellard Poutine de l'écriture la patronne joyeux anniversaire eza kaka année na ye oya botamaki. En tout cas eza toujours bien toye de notre côté pour na continuer ko souhaiter ye ba joyeux anniversaire ezalaka toujours bien na ndenge moko ya bien. Le prophète de la nation chez Bellard, chez Belleville Kandi. Alors, de mon côté, la famille eloko nga na komeka koloba ezaka akeno. Prophète Denis Lesse, aza prophète na église na ye. Au-delà pe akozala prophète na église na ye, tomoni ye lisusu tomonaka ye azalaka mingi ya selansaka pe mingi sur les réseaux sociaux. Donc, aza mutu moko soki mwa likambo ebimi likambo oyo batu nyonso bazobetela ngo sete oromona pe de son côté akoya na lombango akolinga toujours aya koloba akolinga toujours aya kobakisa mwa en plus de son côté. Alors bato ajara bongo baza batu moko bazalaka na bango partout mosusu ezalaka nde opportunité batikala kopesa ye te mais comme opportunité ye komonana yango wana tomonaka biso nyonso tomonaki awa Ser Enis Manyanga akendaki ko jouer epai ya Sila Bisalu akendaki ko jouer epai ya Dina na la douce ajouaki na ye bien que abandaki ko s'incarner te na ba rôle ce qui est compréhensible ye aza muto maboke te amesana na ye ko sala ba film te ye eza koyemba mais quand même apesaki le meilleur d'elle. Tomonaki awa le pasteur de la foi. Pasteur de la foi ebela batu biso nyonso toyebi pasteur de la foi asambelaka pasteur de la foi aza mutu munene. Oui bien sûr toye koyeba pasteur de la foi il y a de ces personnes o bayebi pasteur de la foi na cadre ya ba film. Pourquoi? Parce que to bando mona ye na ba théâtre batu mosusu bayebeli ye na nzela bongo me na batu mosusu pe bayebeli ye na nzela ya kosambelaka. Alors tokoki koloba te ke no pasteur soki prophète Denis Lesse asali mabe nga na moni nanga te. Et puis batu o ba otuna keno akomi na makambo ba théâtre atiki ki bo prophète atiki na ye te mais eza kaka musala na ye soki esengi service moko bo esongolo pakata il faut esalema na moi quelque part et que amoni ke aza disponible c'est tout à fait normal akende akoki koboya te kande na lubakanga moko baboya ka mbongo te mbongo baboya kango te et puis opportunité baboya kango te eza neti batu babiso
tosala ba émission tosala koya kosala ba analyse soki peut-être ovandika boye Belleville aye kobengisa yo ke non mama Étoiline naza na mwa rôle moko boye nalingi oya kokota oya kojouer soki namoni ke naza disponible nakoki kokota parce que naza déjà mutu a média naza déjà mutu a réseaux sociaux nayebani déjà na ba réseaux sociaux ce qui est normal de mon côté nakokende na pete nyonso na koti à moins que soki na se sentir nanga à l'aise te ba makambo mosusu oyebi ke o nakokoka nanga te wana nde okoboya penza mais côté ya Denis Lesse déjà miziki azalaka côté ya azali au-delà ya côté ya bandeko na ngai azali susu wapi ba émission nyonso tomonaka ezala makambo ya fali kuna eza ya koinda bokomona ye bomona makambo afere kuna eza ya kobeba Denis Lesse bokomona ezala makambo ya mutu kingandi yango nde esalaki emataki ekitaki Denis Lesse bokomona ye azalaka toujours partout amitikaka te donc ye akendaka bisika nyonso mosala na ye ekosenga ye keno akendaka toujours na pete nyonso eza bongo parce que aza influenceur au-delà kozala influenceur aza pe prophète donc na rôle oyo azokende kojouer epai ya Belleville eza rôle ya kozala toujours pasteur na église parce que titre ya film na biso eza mon église alors ce qui est normal aza pasteur aza prophète bandeko nanga émission oyo nazosala ngo lelo le 15 nde naosala ngao nayebi ke ekoleka lobi le 16 nde émission oyo ekoleka déjà le 16 ekozala épisode ya liboso ya film na biso mon église nasali yango bongo nakofongola yango te lelo pourquoi parce que naza na ba émission mosusu oyo déjà na prépara donc oyo ekolanda lobi le 16 eza mwa bongo tala kaka tosalaka na préparaka ba émission ya kotia eza mwa bongo en tout cas courage na prophète de la nation Denis Lesse nga na encourageaka toujours bato soki mutu azobunda kote oyo ke kobeta mwa mutu kote oyo beti mwa mutu kote oyo esalaka toujours bien nalobi ke te Denis Lesse akie kosala bongo mpona mbongo te parce que Denis Lesse azalaka déjà na bambongo na ye aza mutu moko aza na baconnaissance moko très élevé paka nde bomonaka ye bongo mutu akendaka kovanda na bamama Denise Nyakero mutu akendaka kovanda na ba son excellence Félix Antoine Tshisekedi donc aza déjà mutu moko aza na bambongo na ye donc côté ya bambongo tokoki koloba te ke non Denis Lesse azokende jouer pa ya Belleville mpona mbongo te aokende na ye kojouer mpona mbongo te aokende kojouer na ye rôle emonanaki et aussi aye kotala emploi du temps na ye azalaki na ye na temps a préféré na ye akende kojouer donc eza mwa bongo yango dans la vie la famille na ye koconseiller pe bandeko na biso ezala ya basi ezala ya mibali lelo tokomi komona bato ebele omona ka nzambe apomboli ye na mwa mbongo ya moke kaka c'est fini mokili mobimba il faut esentir bamona ye ndenge nini ye nde akomi riche ye nde asimbaka mbongo bango nde yango bomonaka bato mosusu omona ozalaki na niveau moko très élevé nzambe amatisa yo na niveau moko très élevé parce que oyebi te ndenge nini ya kotambola de son côté nzambe aye kokitisa yo alors eza toujours important soki nzambe apamboli yo na mwa songolo pakata yebaka ndenge nini ya kobatela songolo pakata na yo wana eza te ke non parce que nzambe apamboli nga soki babengisi nga na mwa cope moko boye oyo bando okende na facilité nyonso okomi ko minimiser cope wana la vie a beaucoup de surprises mosusu tomona bato ebele bazala na bambongo me bayaki koshite na mbala moko tomona ba réalité wana alors soki nzambe apamboli yo oza na mosala moko ya bien mwa cope emonani ata soki oza na temps kokende te répondre ata bien ndeko na nga vraiment merci beaucoup mpona mwa cope talaka bacope wana esungaka biso me mikolo naza na mwa temps te soki kaka nazalaki na mwa temps nalingaki nalia me omona bato mosusu ekomi nini nga lisusu na ndenge naza boye nakende okita na cope wana naza mutu wa niveau ya cope wana te est-ce que oza na besoin korépondre baréponse wana point d'interrogation alors bandeko na nga ekozala toujours bien toyebaka komibatela parce que quand nde nautaki koloba la vie nous réserve beaucoup de choses la vie a beaucoup et encore beaucoup de surprises ebele ya bato bazalaki likolo bayaki koshiteka na mbala moko nga nayebi bafamille ebele nayebi bacouple ebele
o bazalaki déjà nango nyonso botala boye bolobi ba o nde babonga mais parce que baza na avantage moko ezanga mutu na makolo parce que bazomimona bazomilakisa nzambe ayaki kokitisa bango eza mwa bongo donc dans la vie tozalaka simple tozalaka humble tosalaka surtout makambo oyo oyebi ke oyo nakoki kosala oyo eza faisable te eza mwa bongo eza te ke non parce que okomi kosimba mwa 20 francs mwa 30 dollars mwa 40 dollars c'est fini okomi komona bato neti bazoba eza na sens te babilo mosusu biso totalaka kaka otali barealité ya bato mosusu oseki na yo oseki parce que toyebi ke Bible yango moko déjà yebisaka biso ke vanité de vanité tout est vanité na se ya moi oyo toza bapaya na se ya moi oyo toza baleki nzela na se ya moi oyo soki tokobonga te tokomibongisa te ekozalaka pasi mpe mawa na se ya moi okoki kozala na nyonso tomona bato ebele bazalaki na bambongo tokotaka na histoire ya papa na biso c'est qui encore Tibi Joshua combien bambongo azalaki nango combien ya bandako papa wana azalaki nango combien ya richesse papa wana azalaki nango mais ntango liwa eyaki na nzela na ye akimaki yango te liwa eyaki eye kozwa ye avandaki mpenza liwa yango wana ezoya papa wana atika nyonso tina jour bakunda papa wana eza kaka cercueil bakunda batia ye ezalaki mwa ya cher botali boye bokumisi nzambe keno eza ya cher mais lelo oyo soki boke kotala ngo na kati wana kutu bokokutaka mikuwa na mikuwa wana nyonso mpona koloba keno vanité de vanité tout est vanité na se ya moi ata soki oza na badollar na bamillion de billion de dollars na compte bancaire na yo ezala na ndako oza na bandako oza na mituka moko ya cher lelo oyo nyonso okoki kosila okoki kokufa kande bomona Mobutu Sese Seko azabanga akufa bomona Kabila le père oyo azalaki na bambongo na ye partout kande ebela bato bayebaka Kabila le père abando bomba mbongo na ye na Congo te abando bomba mbongo na ye na Zimbabwe akufa lelo azalaka aza lisusu te wana nyonso ka mpona kolakisa keno na se ya moi toza na biso bapaya donc osalaka avantage te en tout cas courage na papa Denis Lese boyende ezalaka simplicité na yo en tout cas ezolakisaka penza ebele nga nalobaka toujours azalaka papa moko azalaka na hypocrite te ya vivraka vie na ye selon ndenge ye moko azo comprendre aza prophète mais s'il faut ke aloba mwa likambo moko boye akoloba na ye na pete nyonso lelo tomona basala nzambe ebele hypocrisie matakita mais de son côté azata kuna te azana besoin ya kozala hypocrite te voilà. Bandeko na ngai tokomi na mwa suka partage na biso. Permettez-moi surtout de vous dire bye 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 et à la prochaine. Ciao.